Ma Mission TV, le miroir du monde. Pour nous, on dirait comme la fin du monde. Pourquoi virus manque côté dans le monde entier? To tikala ko mona ngote to yoka ebola na Congo, ebola comme na poto te, ebola comme na Chine te, ebola côté na États-Unis te. Moi on a mona ki ya mabe de côté on le bi ke ba to fana na banda ko observer 4 semaines to banoke de l'église te. Bato baza niveau ba marché central faut que ça l'attention ba magasin tout en tout cas c'est bon en tant que les garants de la nation ameka ko so banuka no wana. Mais si kana moni mabe papa pendant période où le bato ba vana ndako ba observer nous avons des grands garçons, on a infecté pendant un mois. Mais ma mesure nini oyo pose ça. Bato ba vivre kana famille na bango kaka na moyen ya ba boîte de nuit par exemple. Na ba moyen ba bar. Sur base ya bar eza lokola na utiliser terme nini. Bar eza lokola entreprise na yo azo nourrir. Bar na zo tangisa ma zo sama amnos. Soko bozo bokanga ba bar. Là on entasse plus de 50-100 personnes. Bokanga boîte de nuit. Là on entasse plus de 50-100 personnes pendant un mois. Donc même quand la population n'a que non, pendant tous les mois oyo, Tolingi ne fût que régie de zone nationale au Foutate. C'est une action. Et ça action aux populations à Zelaka, Maboko Polele. Mais Toyoki Wanatende président de la République, imagine toi ceux qui virus sont les autres commis de là, il paraît à 14 cas de Martin. Donc maintenant qu'il y a 1 cas, 2, commis 4, 7, les autres comme à 14. Donc cela veut dire que ils ont pendant au fur et à mesure. Ban ko toucher mutu na maboko te, bambota maboko photo tika, et ça va mesure moko préventif. Imagine toi pas na ngana ndako si jamais ndeko Martin virus sur le côté pendant donc biso tuna bana tokei, tous amis le bénéficiaire président de la République à précaution à zui. Atie makabute ko ba wenze kufa ko sino tonga to kufa bien avant que le virus soit né ya makambi ya bato baza ba matanga pour le moment ceux qui corps ils na kata morgue pendant un mois ceux qui corps ils na morgue que olemba ya ka ko louer ba salle bato ba ko s'entasser dans une salle oyo ba salle polyvalente ko la bibembe le chef de l'état fustigé le quand lobi que non il cause sous plus question pendant 4 semaines ko pe qui se église momentanément ba pasteur ba ko tomboka pourquoi ba tomboka parce qu'il y a manque à gagner. Mais tant que vous avez la manque à gagner, et bon, vie à bateau, bon intérêt à bandimi na yo. Yo ko lingo ko ke no église na yo, mon numéro ko za atteindre un virus wana pour que eko propager église mobimba. Bon, normalement les kamboloko la ya bus oyo mabengi transco. Lokola ba président de la République a le bip entrepreneur pas de moins d'au-delà de 100 personnes. Déjà transco il sera plus de 100 personnes, esprit de vie il aura plus de 50 personnes. Mais bah cause précaution par rapport à mesures présentées par rapport à transport. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV chaîne référence mbote na bande konyo so bozota la biso partout dans le monde na confiance nyo so bopé sarabiso na ba élément nyo so to lar sabino na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Lelo Ma Mission TV tokwe lisusu et pas ya Mama Denise Villa au to sarane déjà chaque fois bolanda kandenge mwasi ya Congo alobela rapport na mboka na République démocratique du Congo awa na niveau ya RDC. Alors lelo tozane awa poto mekempe ko solola nanu ma ezali ko tambola na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mbote Mama Denise. Mbote na onde ko Martin. Mama Denise mwasi ma mikolo lisusu lelo Ma Mission TV tokutano awa d'abord avant to banana si bande ko belé ba otala biso partout dans le monde o batala rabiso na bilili nyonso to salaka boni d'abord santé nangolu nzambe. Oui kaka ndo lobi nangolu nzambe tozali bien sauf que tozali un peu na o baza ko benga ko banga tozana mwa ko banga mingi par rapport ya pandémie ekoti na monde entier pour la première fois au monde eloko moko ezo paralyser ezo ko terroriser monde entier. Pandémie boyebezali maladie à virus ya au biso tozana panique à part ça en tout cas tozali bien élément mususu en tout cas mboka na kati ya crise pe makasi tozami lobele résumé président de la République à précaution azui atie makambote ko ba wenze kufa po sino tonga to kufa bien avant que tout virus wana ya pour ba congolais ba vivre koto du jour au jour le jour au fur et à mesure azobima azo mo lipa ban donc tozana moi fous par rapport ya virus wana. Alors Mama Denise ozali mama ya bana ozali mwasi na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo
tokokota vena na mozindo pe ya masolo yango po tomoni yango déjà na mikili misusu bamboka misusu déjà bato bazali kokufa bato bazali kobela eloko oyo bato bazali koloba fin du monde alors bakawana pe ekoti na mboka na biso touti koyoka président de la république pe apesi message moko boye mpona baekole etanga batanga te baeglise tant que yo maman de toyambi yo lelo po ozala devant ya bafemme nyonso na mboka na biso par rapport au président de la république. Bon, ndeko Martin boton di mingi, je crois ba émission les cas qui tolobela ki makambo wana mingi tonne ko beta CT pe na ba précaution ya kozwa par rapport ya bana classe. Tant to moni déjà na parlement rentrée parlementaire semaine le 16 lundi oyo. Le président du Sénat a zui maloba pona koloba que tous les travaux sont suspendus jusqu'au nouvel ordre. Mais dis-moi, il y a un service minimum au niveau de l'administration. Toye sous la chambre basse ndeko mona mboka Janine Mabunda yeli sous na location na ye abi que non ba suspendre l'activité et nyoso ya politique dans sens ya ko convoquer ba plénière hein na absence de convoquer ba plénière ba suspendre jusqu'à nouvel ordre mais dis-moi il y a le service minimum dans l'administration et ko banda ko fonctionner. Alors tant to mona ki mikano ane zwamaki moi je me suis dit off ce qui déjà na niveau na bango. Une salle comme l'Assemblée nationale ne regroupe pas plus de 500 personnes. Une salle comme il y a Sénat ne regroupe pas plus de 100 personnes. Si on a plus de 100 personnes, cela veut dire les sénateurs, y compris les assistants et les personnes administratives. Donc, ce qui déjà bon bazu ba mikano wana. Alors que biso tozana bana ndak bana ko continuer ko kene ba classe. Boni azaki parmi bateau to lobaki que non, fallait bana ba pesa bango congé en attendant total comment pandémie ngoza ko évoluer. En tout cas, pour na wana des points positifs pour na chef de l'État. Point positif par rapport à l'occasion à lobby makambu ya matanga pour le moment ce qui correspond à kata morgue pendant un mois ce qui correspond à morgue que au leba ya ko louer ba sali bato ba ko s'entasser dans une salle ou ba salle polyvalente ko la bibembe le chef de l'état fustigé le lobby que non il cause sous plus question pendant 4 semaines donc ba dans la première décès ba ko bembe na ba partir en morgue ti na lieu ya inhumation avec un groupe restreint ba ke ba kundi moto en tout cas pour na ngala mon point positif d'ailleurs ndeko Martin dans le bango chaque fois to interpeller même gouverneur même qui André Kimbuta tanga zalaki to wana ko le bango chaque fois makambu ya bibembe na kati ya Congo feto le belango est comme phénomène moko casse-tête ou trouble les fêtes donc ce qui quand moto akufi na famille na yo bibembe saka ba 2 semaines 3 semaines à morgue ko bi pona nini faut boluka ba mbongo ko louer ba sale faut boluka cercueil ya confort faut boluka boye faut ko la uniforme ngai pona mopona point on a chef de l'état beti na ko linga des point on a gouverneur de la ville a profité à persister na point wana il faut système wana éthique la ke moto soka kufi ko rassembler ka batu ko louwa ka ba sale ko bebisa ba mbongo maintenant to remonte au temps la chef de l'état tient pendant un mois hein, les gens vont respecter et à plus forte raison ceux qui gouverneur de la ville azumi kano wana ou gouvernement na biso tout entière azumi kano pour sur toutes les temps de la vie sur toutes les temps de la république je crois to kozasu na casse-tête so ibozana na ka de to na ka casse-tête pour na wana ba point fort na locution chef de l'état point fort sous chef de l'état lobby likamako kanga église momentanément pour te dire que décision on a batumi sous pe batombo ki nango menga naza ko lobatant que maman et puis mère de famille aussi au-delà il y a femme politique non batant que mobo typé ko pe ki se église momentanément ba pasteur ba ko tomboka pourquoi ba tomboka parce qu'il y a manque à gagner mais tant yo so la manque à gagner et bongo vie ya bato bongo intérêt ya bandimi na yo ko lingo ko ke non église na yo mondi moko aza atteint na virus wana pour que e ko propager église mobimba non. Je crois que pour Nangaï, il y a des points positifs au chef de l'État. Mais point on a mon qui a ma baie de côté on a vu que batuto fana na banda ko observer 4 semaines to wana ke l'église té batu bazana niveau ba marché central faut que ça l'attention ba magasin tout en tout cas c'est bon en tant que les garants de la nation ameka ko ba mikano wana mais si kana moni ma baie papa pendant période où le batu ba vana ndako ba observer nous avons des grands garçons, on a infecté pendant un mois, mais ma mesure nini oyo possible ça par précaution. Président ko même ko bisa ba population na yo que non pendant tous les mois oyo to lingi ne fût que régie de zone nationale bo futate. C'est une action. Pour tout le monde na mboka moko ya Afrique na bo senso ki kena so ki wapi président na bango de la République abi
courant na mai population ko futa te ba déranger banté. Chez nous aussi ça devait être pareil. Et ça action aux population a zelaka maboko polele. Mais toyoki wana tende ko président de la République batba ko yimaima ko chichoter oui c'est bien au lobby malam en tant que le père de la nation mais batba ko yimaima surtout bato ba vivre kana ba famille parce que l'église nyonso ba pasteur pas tant malo baté bato ba vivre kana famille na bango kaka na moyen ba ya ba boîte de nuit par exemple na ba moyen ba bar sur base ya bar eza lokola na ko utiliser terme nini bar neza lokola entreprise na ye o azo nourrir ba na zo tangisa ma zo sama ramnos siko bozo bokanga ba bar. Là, on entasse plus de 50-100 personnes. Bokanga boîte de nuit. Là, on entasse plus de 50-100 personnes pendant un mois. Pour na bâtonner pesa manque à gagner, c'est tout à fait normal. Ba réagir bon de comme Martin. Bamsou bada ko tomboka, bamsou ba keza lokuta. Ngana ko loba kel kamba vu c'est ça li kamba lokuta te potozo mona. Ce qui même États-Unis a levé ton. États-Unis a lobby. C'est que même bango baza touché. Ce qui même papa lobby. C'est que les virus ont touché le monde entier. Pourquoi ils sont à la légère? Imagine toi ceux qui virus sont allés au commis déjà il paraît à 14 cas de comme Martin. Donc maintenant qui a 1 cas, 2, commis 4, 7, les autres comme na 14. Donc cela veut dire que ils ont pendant au fur et à mesure. Bande comme là des alliés virus ces alliés na Congo, na Kinshasa précisément, tu vas causer ba précaution. Quand on babito me kakola ta ba protéger et à chaque fois au bimili banda yeba ko soro maboko ko toucher mutu na maboko te ba mbota maboko phototika et ça ba mesure moko préventif. Imagine toi pas na ngana ndako si jamais ndeko Martin virus on est côté pas donc biso tuna bana tokei. Donc le mieux à faire c'est quoi de se protéger. Le président de la République a dit en tant que le garant de la nation, mais bilo mo pe na niveau ba famille, na niveau ba société parce que message da ko salama, boy ba comment ba ko ba précaution, mbote ya musika ko kangama te, ko sala ba koladi te, to mekana ko observer même pendant 4 semaines des chef de l'état lobby, a derrière na fait sous comme chef de l'état ndenga lobby qui a tie cellule. Il y a ko éradiquer maladie wana wa nomé ndeko mwana mboka Muyembe, o a lutter contre Ebola. Ameki pe ko tia cellule moko ba ko tia ba moyen pour que mwana mboka meka ko sala étude approfondie pour ko ba ko éradiquer maladie wana. En tout cas, c'est une bonne chose. Nazane like ke ngai au-delà nzambe to sambelaka to zapene like ke mwana mboka Jean-Jacques Muyembe bien qu'il n'est pas Dieu mais maele on nzamba takat na ye ba ko ba na ko trouver ba solution les plus rapidement pour na ko longola cause dans la kata mito abat. Alors maman Denise to kaka to sukaka na mambo église te ba wenzepe ya bisonde to tambolaka et puis ba transport mikolo ba so de moto ba mbouteage ama kasi romona moto moko 3 personnes 4 personnes mutatoki asimbi mutu na ebité par rapport pe ba kombi na biso etambola ba 4 personnes 5 personnes te ke yo mama ya mboka na biso ozali koloba na TV ya mambiso. Bon normalement les kambuloko la ya bus oyo ba bengi Transco. Le coup là, président de la République a lobby entroupement pas de moins d'au-delà de 100 personnes. Déjà, Transco, ils aura plus de 100 personnes. Esprit de vie, ils aura plus de 50 personnes. Mais précaution par rapport à mesures présentées par rapport au transport. Parce que le transport, apparemment, le président n'a pas fait allusion à ça. Transco, par exemple, il faut vendre. Ce qui Transco est comme ça là. Alors, batuba à côté les matins, batia ba mesure moko format très strict, moto ko vendre na carte Transco, moto au kaka dans la place assise. Ou dans la place assise, ba zoyete. On a pas bêté longo c'était mais toi ko bêta c'était peut-être ministre paix transport o ko meko ko yo ka biso pona point wana Transco zo ka batte belé esprit de vie zo ka batte belé bon meka pe ko bêta la secteur ya transport c'était makasi pona ko yeba ko protéger population congolaise na biso en général et plus particulièrement ba kinois na ba kinoises. Alors ba maman ebele ba déclarer ba bengi penga ba lobi tant que batu ba bimate ba sala mambo ebele te mais est-ce que gouvernement na biso te akoko aider chaque ndako moi ça qui a loso moi ça qui a nini moi ni ndalinga ki to so le temps que ba mama pour ba tebele ba profiter peut-être na ba mama mpiaka et koti mambo ebele à part ça maman Denis soko pour répondre à une question deuxième question monsieur Zali ba parti politique ne bozalaka ba monsieur c'est comme si ba CPLTP Makamo président de la République, message. Oui, bien de comme Martin, Makamba ba wenze, car ndongo lobi wana, ezali moi parce que quand azando mondeni. Pourquoi parce que ba mesure bazuna au niveau Europe, Europe ezandermo na bisoté. Na niveau Europe les gens ont assez de moyens, il y a même l'état zoka batu ba chômeur en charge. Oh tout le monde ndongo lobi ke ba kaboli ba biloko na niveau Europe, même dans ba pays sous l'Afrique. Mais chez nous c'est un peu difficile comme on a
chef de l'État ou bien gouvernement à travers ministre affaires sociales bazwa batonne ya baloso on a kokabola bato en tout cas pour na c'est un peu difficile en tout cas ne commenter wana na za sans parti prité c'est un peu difficile. Alors pour la parti politique ndeko Martin le quoi babili kamba attroupement ezali partout même na niveau ba parti politique tant yo parti politique bozo ça la réunion déjà boza plus de 50-100 personnes. Pour le moment, Sengel Tomeka ko suspendre l'activité dans ma parti politique. Moi d'ailleurs je regrette parce que nous sommes en plein mois de mars. Mois de mars fallait se clôturer dans ma activité dans différents partis politiques par rapport il y a mois d'aider à la femme pour les droits de la femme et puis également les quand même il y a pas la classe de Martin. Ba la classe de l'autre chef de l'État va vendre un mois. Moi lelo na sali analyse, ba na lelo ba ke classe T. Malheureusement que bana comme ça ba examen ba ni ba examen à Pâques pour que semaine prochaine ba kanga ba classe ce ko bana o lelo ba kangi classe ba kati ba examen na bango ça va se passer comment na zo mitu na question est-ce que deuxième trimestre ba ko sala moyen ba interro ba sala ki ya ba TP ou ça sera comment en tout cas na ebité pour na wana pe ministre ya enseignement supérieur ya enseignement primaire même comme que éclairci ba parents surtout biso bana baza maladie wana maman Denis c'est maladie ya rosakana te na ba frontière toyoka ki da mambo belé na bote na bezali bien pour na ba précaution mais faut esengel peto yeba na école bana ba kati ba examen ba osa ba examen ba kati bango ça va se passer comment un mois après est-ce que va ko répondre ba examen est-ce que va ko élargir année scolaire pour na wana to ebité photos olympiques éclairci par rapport à point wana. Alors merci vraiment boyokinde maman Denis Alobeli en tout cas ba moyen nyonso gouvernement tient na ba frontière en tout cas musala esa makitoko pour na souci ya mboka na biso République démocratique du Congo nyonso totika toujours na maboko nzambe. Alors maman Denis nasi éclairci batu vision na yo etake mama ezalaka nini ba idée na yo un jour lobi tantôt na 2023 tantôt année morobo etant que maman ezarani maman mboka na biso. Bon ba idée na ngai en tant que femme na lobango so nazo ki chance kota parlement ezaki ya kobunda par rapport à gratuité enseignement pour te remarquer qui ba analphabétisme za makasi na jeunesse pe na ba maman lelo oui le gouvernement instaurer système à gratuité c'est bon mais na lobango toujours ba maman o bazwa ko kaza otanga te nga pona nga na projet si jamais ezaki élu na linga ki na ba moyen nga mona tonga bango centre moko ya récupération mais la minute malheureusement il s'est fait que je n'ai pas été élu mais il fallait que le gouvernement passe dans mesure mais projet na ngeza la ka ya ko récupérer toutes les femmes analphabètes pe ba jeune o bazo ki okazo ko tanga te lelo ba peso okazo na bana mike non ko banda première primaire ti na 7e mais bana o ba rater des éducations et sengeli pe l'état mié ba précaution ko zo pona ko récupérer bango alors na zaka na projet na mutu na nga que un jour na récupérer bana wana projet na nga so na mutu les actions na comment qui député nga na préparer et dit mon à niveau provincial ne soit comme ko ebisa gouverneur de la ville ya ko yeba ko réglementer ba nini o ba makela ba bar ba benga ba nuisance sonore na wana ko le bango toujours église biso to priaka ndeko Martin na boité to priaka mais ko kota na ba venir zo mona na venir moko 10 églises là où même ma sœur petite sœur na vanda na Kasavubu le pango na awa le pango kanga église ba priaka chaque jour nebisaka leki na ngai o vivaka ndenge ni na bana soki ngai bona na kokate biloko wana pe to loba quand même na projet na nga de société tant na des candidats ezalaki que ba nous en sonno fallait eza parmi ba éléments to nga to temelango mais na moni ndeko gentina banda ki ngo de part mais c'est comme si ça ne marche pas les bruits de l'église les bruits des églises ba bouya ba bar en tout cas ça dérange pour l'éducation des enfants en tout cas ça franchement ndeko gentini ngobila o meka ko poursuivre na projet wana je suis chrétien bien sûr mais tout le monde a laissé les amis dans le secteur wana en tout cas to meka ko réglementer ngo c'est quoi le chef de l'état zuba mesika pour un mois mais après un mois de commenter et ko zonga nango donc sengela ki ngai na izaki na projet nanga ba nous en sonnons par rapport à l'église par rapport à ba bar fallait to réglementer ngo fallait ko réglementer ba to ba ko luka ba agrément pour ko fonga l'église. Il fallait un projet dans l'église. Est-ce que l'église nyonso ezali? Est-ce que ça conforme? L'église doit répondre à la norme. Il fallait kangama. Wana nga ça n'engage que moi. Ezaki na projet de société nanga. Malheureusement, mais écoute fait le pétain de Martin. Tout ça collègue le terrain.
2023 c'est déjà demain comme Balobango. Donc c'est la carte 2023 bon to banoko ça la action sur terrain. Les actions on les fait au fur et à mesure malembe. Mais sauf que souci na ngeza la mingi de commento limbi sangai par rapport à l'électorat de ce qui est en place en 2018. Ezaki loi moko vraiment ezaki malamu mingi te na profit à moi si. Alors ezo senga ba réformer ça là. Or ce que tu as ça ba réforme par rapport à la loi électorale, goluka peut toucher constitution. Makamba ko toucher la loi électorale ezali et belén de commentaires tout le monde va vanter ça mais belé. Mutu moko zo mona azali élu à tous les niveaux. Kobanda présidentielle daki candidat, députation nationale candidat, sénat candidat, députation provinciale candidat, yemoko azali partout candidat. Alors que tout nanga na sima na banani ba suppléant na sima copine, mwana, cousine, moi sandaku, en tout cas biloko on est salité, ceux qui ba yoka kabiso, ba législateur na niveau assemblée nationale pe na sénat. Je sais que Ndeko Martin réforme les passe pour que Bandeko Bandima, d'autant plus que presque tous les partis politiques dans la Congrès sont dirigés par les hommes. Et la plupart ce sont les présidents des partis politiques. Mais il y a quand même la mobilité. Il y a intérêt na intérêt pe ya bao dans la carte parti pe intérêt population. Et là on a en tout cas faut échanger. Comment on a motomoko postulé na législative moko na tous les niveaux. Et là on a faut échanger. Comment on a candidat qui sa président ya CENI. Au moins moi c'est un candidate. Banani ba candidat et là on a en tout cas faut si là. Il faut quand même moi étiqueter quand on a carte politique en beaucoup pour que les gens nous prennent au sérieux parce que on les carte en beaucoup na biso libanda pe balandaka on nous prend pas au sérieux ba mon biso comme si il y a pas de politiciens au Congo tout ça la ka folklore en tout cas ba meka ko zo ba mesure wana par rapport à réforme ezaka na souci mingi Ndeko Martin mais le quoi on a tozi au cas au côté parlementaire moi peut-être tombe la voix exacte ba voix sous kaka bongo tous autres sous ça voix émission mais peut-être dans les émissions ba caminon samboka balandara te ozoka ba caminon samboka balandara te mais o balandara biso o balinga pe ba tango na misala ba meka pe ko tara misala parce que biso to lozaka ba lobeli ya population o population lo barana se yango biso to zoka to matara ngo likolo pour que bino ba décider en mboka boyokaka pe botango en action. Alors merci ma mission TV wanezaki message ya Mama Denis Villa o vraiment azali ko lobela pona mboka na biso République démocratique du Congo mama ya Congo yeyo o babengaka mwasi mobali alobela pona mboka na biso alors boki message pona mama maladi o ezali koya apesi pe ba vision na ye ba makambo ebele o ezali na mboka na biso République démocratique du Congo. Mama Denis merci ndenge pesi biso mwa temps ya kosola na yo po batu bayebake après maloba président de la République yo pe otikali simate o pesi pe message batu nyoso ba. Merci Mama Denis. Merci Ndeko Martin na pesi ba diaspora so mboto balandara biso plus précisément Maman Anto là que Anto Aluta Antoinette à Bruxelles. Maman Anto Aluta na Bruxelles en tout cas merci na bino bolande mission eza malamu to sala ka bo répondre à intérêt à biso population na bino pe ba ye boza libanda mboko na yebi ke virus oza ko terrasser biso eza ko déranger biso. Pour preuve makamba batu mingi ko zala bloqué moni ba frontière kangami misala batu mususu asala ba faire né chaque semaine à voyager ce ko soki ba voyager kangami imagine toi ba Air France moyen ya koto exactement Air France avec ne comme les monter que za ezo bloqué makamba batu to sambela pe nzombe pour nazo mon on dirait pour ngana mon on dirait to comme na fin du monde pourquoi virus moko kota na monde entier to tikala ko mona ngote to yoka ebola na Congo ebola comme na poto te ebola comme na Chine te ebola kota na États-Unis te et ko terrasser monde entier en tout cas le Seigneur peut tout sambela mingi pour na mabota na biso ba parents pe surtout ba na biso. Alors merci na vieux Stone System na niveau suisse merci vraiment ma mission TV chaîne à référence totika malam. Ma mission TV, le miroir du monde.